Na prometa kibino toko ya deuxième partie pour na lisolo oyo ya papa ya indépendance kasi makam papa oyo sala epesa pasi ya kosakala te ndeko mobali oyo ya asomba bongo immeuble to atongaka immeuble na Binza alors tous les moutons ataka est responsable immeuble wana azaka na problème ataki kutu leki na ya mwasi responsable leki na oyo ki hôtesse de l'air Atué responsable kuna na suka nango leki wana akufaki nani abomaki leki wana akufaki ndenge nini meto yebi ke papa wana ye akota bongo ba science occulte depuis France azalaki na mwasi ya mundele pabo wana kutu chose grave bandeko tangu leki na ya mwasi akufi abandi ko bima bongo na mwana ya mwasi ya na mwana ya leki na ya mwasi nièce na ye pesi pasi ti lelo boye famille zo yebate ba kosala ndenge nini yango mabeto beta lisolo oyo po bazo conseil makapto mona na mukili oyo pasi ya kosakana te nièce na ye wana azana 23 ans kaka ye mon papa ya 63 ans pasi ya kosakana te famille ekoti mbutu yango to robetelo lisolo lelo banquete ezali kosalama kasi totali bongo na émission ya conscience na biso Bibi Kapinga ye alakisi photo ya mutu oyo azalaki commanditaire ya massacre ya Wazelondo epesi passe na koloba mingi te boyo kanenge Bibi Kapinga donc expliquer nan la commanditaire ya massacre wana ya Wazelondo to landa ye. Voilà, il est là. Il y a Azali Mokonzi, il y a Aner azalaki recommandé par monsieur Constant Dima pour na koya na kati ya makambo ezalaki kosalema ye moto yaki loko ko assister kombo na yende ko Kanane Rams wana ne kombo na ye bali koloba fin ya dynastie Bongo est-ce que ça dit réellement fin ya dynastie Bongo oya aussi pouvoir wana azali mutu ya famille te nous selon que oya aussi pouvoir azali kaka neveu azali mutu ya famille kaka donc cela veut dire que reine ya famille Bongo ezo continue ba changer kaka combo pour ne sali que yi asa na famille wana est-ce que boyebi ke président Omar Bongo papa na bango azalaki na plus de 70 enfants abota presse na bana nyonso ba ministre na ye alors pour la sécuriser pouvoir na ye pour la moi reçu au mouké mais heureusement en développement na émission à l'élo. Combien d'épouses pardonnez? Attendez mais j'arrive David, je sais que vous êtes impatient mais j'arrive mais c'est vraiment pour dire c'est qui interpelle je vous parle pas juste sa vie privée et la vie politique du Gabon diplomatique sont complètement imbriquées. Donc Omar Bongo 1967 au pouvoir jusqu'en 2009. Il a 2 épouses seulement officielles. La première est Marie-Joséphine Kama et la deuxième est Edith Sassou Nguesso. Oui, ce nom vous dit quelque chose. Edith Sassou Nguesso est la fille aînée du président congolais Denis Sassou Nguesso qui est en poste, toujours aujourd'hui, il est en poste depuis 1977. Depuis 2 jours, il ne doit pas très bien vivre ce qui se passe au Gabon. Donc, de ces 2 enfants, de ces 54 ou 55 enfants officiels, il y en a 2. Pascaline Bongo et Ali Bongo qui sont les 2 légataires testamentaires universels. Kaka na homme même ordre d'idée tout kaka na Gabon tout la bongo prestation ya homme fort ya Gabon o atie ba loi e moka lobaki yango ozala avant postuler la présidence de la République de Gabon il faut la né de père et de mère et surtout au botama pe kaka na Gabon prestation de serment na ye et ça na un impact idéologie ba ndimié a comme président ya transition ya République gabonaise tanenge le kaki. Comme disait l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. Et ça n'a impact dans l'idéologie premier culte oyo ya apôtre Charlie Moubiala au la Gabon en Afrique du Sud après 4 mois à Libanda qui a ba convention na Kinshasa na Gaborone na Angola partout à Zongiboye ya impact dans l'idéologie batuko kwe ya kaka d'entraîner na ye bayambiye wa Salomon Guta kosa bayambiye Yesu da Jérusalem kosa yango to kozonga kaka na émission ya lelo. Bana Djobour, Bana Dirban, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, qui ça, monde entier, Afrique, Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Et puis Lokole, dans le village, elle est sur le Cameroun, en Mboka Baole Lisa. Ngiri Lokole, Mokonzambo Gana meeting ya Koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya Mboka na biso communauté congolaise ni so pe Afrique. Yana Lokole TV. Ça a plaisir. Allez, téléphone, kota na YouTube, kota comment Lokole TV, allez s'abonner, fina musapi. Toini, bisous, bye.
Radio Collective ya Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Umoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance et fidélité. Na programme au bopesa ka radio Lokole masolo la chaîne na bino radio Lokole télévision. Vous allez comprendre bomoni yango ke voice na biso to voix ezali pena malamu te mais tellement to mesana ko so na bino les devants nous appellent ya ko so na bino ya ngwa to ye moi nzoto ningani ma muke voix pesima bilinga cela ne nous empêche pas ya ko pesa bino moi quelques informations to ya ko bettre na bino lisolo ndebo ki wana lisolo nous étions obligés de promettre que bino to ko ya deuxième partie ya lisolo ya papa ya 63 ans fils à maman pardon papa indépendance ya on to ko bettre le loko pesa o pasi koma yo et ça ma kindenge nini ke ndeki na ya moi sa kufi aba na ko bimana nièce na ye papa a 63 ans, yo bangana mwana ya 23 ans, ozali nièce na yo pasi ya kosakana te kaka ye moko te alele ba na famille belé ko pesa pasi liso otobeta ndeko mobali yango na ba c'est la de ya lobby ya afanda ka bongo na France na Paris na Saint-Geneviève de Bois azali kuna famille azali ka mbulunga mbutu moyen mutalo ba na famille azali te po azali ko mpona liboso mukolo fils à maman bazo kobanga basala besoin ya conseil na bino bopesa ngo conseil basala ndenge nini ba papa ya bwanya bazalaka ba mama ya bwanya bazalaka ba ya bwanya bazalaka.
Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien? Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Nava Histoire Makoya bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon renseignement, c'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, Ezawana Kaka Bona Bosebelisa, Biso, Nangana Bino, Toza et on est ensemble, il n'y a pas de souci. Oh bon mais ça n'est pas chaque fois bandeko ceux qui au côté le les boss senga kana yo ceux qui allez abonner au aimer vidéo ceux qui abonner au s'abonner et puis bon ça raté pour la ko compte dans site ya Michael Josh passer en revue dans l'article aux alango au pour na pour supporter Michael Josh ya to que nous sommes dans Michael Josh au côté ba super wax hollandais et zaliwa na Michael Josh au cause on a moins cher mutu bon tenter ba wax hollandais plus cher que moins cher que Michael Josh. Na 95 € pas beaucoup de super wax hollandais original est-ce que beaucoup mis voilà pour va somba qui déjà va sentir on des alaka so pendant nos sombité quand on a site commandé en so ko quand on a site benga Michael Josh numéro na savoir so na numéro te benga biso ko pesa numéro ya Michael Josh. Yaya massacre ya Wazelonda pardon Wazelonda c'est biso mutuko soit comment est-ce que l'armée républicaine, l'armée congolaise va massacrer ma propre autochtone bana ya mboka et pesi biso mutuko so mena émission leki to meka ko expliquer to meka ko critiquer mbangu te na ça nous ozali émission en fait ya conscience bando kebero ba bengi Papa Fiston ndenge nini yorobike babukinda kwa Kabila nini yaya to notre émission politique c'est émission éveil ya conscience tant to ko benga biso ya au milieu du village totala ka ba fait ndenge kei Toshi ba divider belé jusqu'à preuve du contraire tout monde a qui que ndakwana il paraît je l'aime et ça là ya président honoraire Joseph Kabila Kabange ndenge ba ko buka to ko sepela ngote mais to moni ba image pe mususu ba buki ka ndakuna ete ba fungoli ba nzela ebele alors oya sena ba preuve na sikali mingi bakambu oyo lulu manda no ba igenda kuwana ba somba ya ngote ezakaka ya ba lito ndako famille tout alors preuve sur ça parce que toyoka ki avocat ya pardon attaché de presse ya bama Olive Lemba qui bazana mikanda nyonso tout so ki batekela ki bango to batekela ki bango te vérité e koyeba ça na makana cote na parquet biso awa pesibino information ya makambu oyo elekaki est-ce que bokomi Toti ka kokota on a tribalisme toti on a parti pris aux émission éveil à conscience et ça na couleur mon côté et on a la mutu ya songolo on a la mutu ya pakala émission oyo et sangsaka biso nyoso tout pour na kolamsa esprit est-ce que bokomi ndeke moi bengi ngai na sepeki na langasa ndekota oganga yo lo baka nini ozo information la source écoute boy tala kutu boy ndeko na sepeki na langage jointe ndeko doser tu as que information, tu as que c'est pour monnaie, qu'on fouille information pour na ko informer bino. So qui yo na information à la source, ya balobité, ya balabalate, ya ka pesa biso information, pesa image, ndenge bande comme sous basalaka et to diffuser, to vérifier, to diffuser OK, o banda ko critiquer. Ki bakangi nzela. Est-ce que makam o bakangi nzela ba bakangi nzela e banda lelo te banda lelo te. Lelo beso ke na limité. Et si ka maman Martha Fanda, to ra iparé, bakanga isika wana bakanga yango. Bakanga ba veni. Est-ce que baso lobelango baso ko lobelate totika kijalelo to sala au milieu du village pour na mboka na biso ekende liboso. Est-ce que komi ndeko obenga kinga wana. Va to tanga kombo na ote parce que awa to ba rappela ko nuire ba doute to ça va to na nzela et ça émission éveil à conscience. Tala avenir ya pays. To komi sa individualité mais to sala pour le pays pour na mboka na biso ekende liboso. Tala ndenge bibi kapinga aliko expliquer toi la kisi ndeko oyo azaki commanditaire il paraît ya massacre ya Wazelondo tolandai awa voilà il est là ya azali mokonzi ya Aner azalaki recommandé par monsieur Constant Ndima pona koya na kati ya makambo ezalaki kosalema ye moto yaki lokwa ko assister kombo na yende ko Kanane Rams wana ne kombo na ye
Congolais bazali kosenga justice contre monsieur Kanane Rams wana kombo na ye azali mokonzi ya ANER etango bazalaki ko massacrer ba Congolais ye azalaki wana et ye moto azali kopesa mot d'ordre à travers cette vidéo na kochela oh na prometaki bino ke bokolanda ndeko Kanane apesaki mot d'ordre que bakende na bokumba église ya bandeko na biso oyo ya église ya prophète Bisimwa na bandeko na biso nyonso kati ya video na kochela bino babimaki église na bango bibolanda video ya est-ce que comment tu es côté radio Ici, nous sommes déjà du côté de l'église de Ouazalem avec monsieur le maire de la ville de Goma. Nous sommes en train de nous enquérir de la situation qui s'est déroulée depuis la nuit d'hier jusqu'à aujourd'hui. Voilà les partisans de cette église arrêtés. Nous sommes sur le lieu. Oui, voilà, ça c'est l'église de Ouazalem. Nous sommes sur place avec monsieur le maire de la ville de Goma. Voilà. Et wana eza ndeko moko nayebisi bino boyoka nayebite so boyoka so bozwa repa ndeko na biso akotalisa makambo esali meme mokolo ya lelo mais wana image omoni naza tellement na makambo ebele akotyela bino nazobosana meme image nini na image abouti kolanda wana maire ya ville azopesa mot d'ordre bakende na kobuka église ya Bisimwa bona moto asi autorisation bakande mukuna kuta tozanga place esengeli sexta le sexologue buka ete mais awa malgré autorisation moko apesaki namoni ko revendiquer na oyo azali na ngambo na yake na moto bakende na église et boko yoka video ekoto panza yango songa na komande boko mami bachaka bakoma kana soki na bino makambo et les locaux parlent na betali film mort population ka pose ana longola ya monsieur oyo nala sabino population azopuka ndolima oyo ndeko général masakaki na rond-point na kanda lelo population azopuka omoni fin ya dynastie ya famille Bongo, oui c'est vrai, famille Bongo, ou ya Kombo Bongo pour na pouvoir, mais est-ce que boyebi ke muta jui pouvoir azali neveu na kati ya famille, azali peka membre ya famille. Hier bazaki na mwa kokoso, qu'est-ce qui a fait que président Omar Bongo papa na Bongo azala longtemps na pouvoir, azalaki na stratégie
yazalaki benga onini azalaki na système ya roi Salomon ye pona ko familiariser pona ko kanga ba ministre pona ko kanga ba député pona ko kanga bato ba na service na ye. Qu'est-ce qu'il faisait? Ya bana ko zwa ko bota kutuna bana ya ba ministre na ye atali boboti mona kitoko azu mwana ya botisi mwana wana do c'est-à-dire à côté na famille nana nga ko linga pouvoir esila pouvoir esila te parce que mwana bino a un intérêt au moins nanye papa Omar Bongo abane ko zwa bato akena ti azoti na mwana ya président Denis Sassou Nguesso a commissarié pour conserver kaka ba relation il était intelligent azaki rusé to ndenge nini yango sala que mwana na yebo pe a continuer on azaki na musicien repère étudiant aux États-Unis na Londres avec le pouvoir Ali Bongo et soukele ndenge soukeli wana mais oui c'est vrai que reine ya dynastie Bongo ya famille restreinte et sili mais bazaka na pouvoir zaka famille élargie muté diriger est-ce que bokomi pour l'homme fort azapeka ka na famille landa moi reçu oyo moi symbiose moi synthèse ya histoire ya dynastie ya famille Bongo et ça m'a ba de contribution à France Inter et bon tozonga bolimi simuke voice ça mala mutembe tout ça l'effort pour na boyoka est-ce que bokomi tolanda international ce qu'on ne vous a pas dit sur le clan Bongo, sur la famille Bongo. Lors les démesures, c'est un roman que vous voulez nous raconter et qui pourrait être drôle si ça n'était pas tragique. Voilà. Tragique puisque c'est l'argent des Gabonais qui depuis 55 ans part dans les poches du clan Bongo parce que c'est un plan. J'ai passé vraiment la journée dans l'arbre généalogique, c'est très vaste. Ils sont. Pardonnez. Attendez, mais j'arrive, David. Je sais que vous êtes impatient, mais j'arrive. Mais vraiment pour dire, c'est qui interpelle. Je vous parle pas juste sa vie privée et la vie politique du Gabon diplomatique sont complètement imbriquées. Donc Omar Bongo, 1967 au pouvoir jusqu'en 2009. Il a 2 épouses seulement officielles. La première est Marie-Joséphine Kama et la deuxième est Edith Sassou Nguesso. Oui, ce nom vous dit quelque chose. Edith Sassou Nguesso est la fille aînée du président congolais Denis Sassou Nguesso qui est en poste, toujours aujourd'hui, il est en poste depuis 1977. Depuis 2 jours, il ne doit pas très bien vivre ce qui se passe au Gabon. Donc, de ces 2 enfants, de ces 54 ou 55 enfants officiels, il y en a 2, Pascaline Bongo et Ali Bongo, qui sont les 2 légataires testamentaires universels. C'est eux qui gèrent. Ce sont les aînés? Ce sont les 2 aînés. A priori, officiellement. Ali, c'est l'aîné, je crois. Elle, c'est l'aînée, elle est plus âgée que Ali, c'est la première, c'est la chouchoute. C'est autour d'elle que tout tourne. Pour vous donner une idée à quel point c'est familial, en 2016, au moment où il se présente pour un 2e mandat, Ali Bongo, son seul opposant, c'est Jean Ping. Jean Ping est l'ex-compagnon de Pascaline, avec qui il a eu 2 enfants, vous le voyez à l'écran, dit le chinois parce que son père était chinois. Donc le gendre d'Omar Bongo. C'est le seul qui est le seul opposant. C'est les 2 beaux-frères qui se sont mais écharpés. Et évidemment, il y a eu fraude, etc. Mais c'est comme si rien ne pouvait venir en dehors de cette famille. Mais juste pour vous donner, imaginez, Omar Bongo a eu donc cette première femme, Marie-Joséphine Kama, avec qui il a eu 2 enfants. Et ben après, il a fait 2 enfants avec la sœur de Marie-Joséphine Kama. Et autre chose, la mère le père d'une de ses maîtresses, à Omar Bongo, a épousé une des filles d'Omar Bongo, Flore Bongo, qui a été secrétaire générale de la présidence pendant des années. Vous voyez l'idée? Donc en même temps, beau-frère et beau-fils, etc. C'est assez... Donc personne, et Omar Bongo a systématiquement fait des enfants avec les sœurs ou les filles de ses ministres. Donc c'est quand même difficile d'échapper au clan Bongo, étant donné qu'il a raconté dans des documentaires, dans des livres, etc. En 1980, il tombe amoureux, et c'est pour ça que Bob Marley est venu chanter pour l'anniversaire d'Omar Bongo. Pascaline, la préférée donc de son père, a été ministre des Affaires étrangères pendant 4-6 ans, et elle a été surtout directrice du cabinet présidentiel et siégé au conseil d'administration de Total, à l'époque l'opérateur majeur évidemment au Gabon, et surtout elle tenait la caisse de Delta Synergie qui est la holding familiale, ce qui explique que ça a été la première mise en examen pour l'affaire des biens mal acquis. 9 des 50 enfants sont mis en examen, l'enquête est encore en cours. Alors on dit ça, bien mal acquis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 33 appartements et hôtels particuliers d'un montant de 150 millions d'euros. C'est des millions d'euros dans des hôtels parisiens, d'achat de montres de luxe, de voitures de luxe, de tout de luxe. C'est délirant, et tout ça, c'est du détournement d'argent du Gabon qui finissent dans, en gros, un arrondissement particulier de Paris. C'est tout à fait impressionnant. Vraiment, c'est ça que ça veut dire. Et tout ça a été géré par Pascaline. Ce qui se passe, c'est que Pascaline
à l'arrivée de son demi-frère Ali Bongo au pouvoir, elle est mise de côté. Elle pensait redevenir ministre des Affaires étrangères puisque c'est elle qui réside dans la famille de Los Angeles à Paris, en passant par le Cap, etc. Elle est très mondaine, très présente, etc. Non, son frère l'exile. Donc elle part à exil sympathique. Elle part à Los Angeles dans l'une de ses propriétés. Pour vous donner une idée de combien elle s'est ennuyée, et ben pour une soirée Star Wars, elle se fait livrer $3 647 de crème glacée. Essayez de visualiser. Pour fleurir sa villa, c'est $17 000 mensuels et une note de 8,3 millions de dollars en jet privé parce que l'ennui, ça pèse. Donc là, son frère, c'est quand même l'argent familial. Donc ils l'ont fait revenir au Gabon où tout d'un coup, elle s'est un peu mise en religion. Donc parce maintenant, elle porte des robes blancs. Bah oui. Et puis c'est elle, la mandataire, donc c'est les légataires, donc elle dépensait tout l'argent. Donc quand je vous raconte tout ça, il n'est pas étonnant que le général Brice Oligui Nguema, de 48 ans, qui a fait le putsch, qui aujourd'hui est le président de la transition, il n'est pas étonnant de découvrir, on l'a découvert cette nuit, enfin puisqu'on a sorti sa biographie, cet homme que vous voyez, c'est le neveu et le dernier aide de temps de Omar Bongo. Et après la mort d'Omar Bongo en 2009, Ali l'a envoyé au Sénégal comme attaché militaire et au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il le soupçonnait de détournement financier. Et effectivement, une enquête a été ouverte aux États-Unis contre le nouveau homme fort du Gabon, parce qu'il a acheté 3 maisons dans le Maryland d'une valeur de $1 million qu'il a acheté cash. Donc on en sort comment vous dire? C'est compliqué quand vous avez 54 enfants. Un bongo que tous ces gens, un bongo peut en cacher un autre, et c'est vraiment une idée. C'est-à-dire que là, quand on disait on sentait la révolution de Palais, c'est que cet homme vient du clan Bongo, il en a profité puisqu'il a quand même réussi à acheter 3 maisons et d'autres détournements d'argent. Il est revenu en odeur de sainteté en 2019 après l'AVC de Ali Bongo qui avait besoin d'un homme de confiance et pourquoi pas un cousin germain quand même, c'est quand même toujours utile. Mais où que j'ai pu regarder, il n'y a pas un poste depuis 55 ans qui a été occupé au Gabon par une autre personne que quelqu'un lié à Omar Bongo qui Totika kaka na Gabon et pas wa pito la gisayo prestation de serment, il y a homme fort, il y a Gabon le général Boyo Kaye Makaboloba qui a zongi sibiso a rappelé babaka mike au leader africain baloba oyo il faut ekokisama. Landa prestation de serment, il y a homme fort, nouveau homme fort, il y a Gabon le général. Et là on voit bien sûr l'arrivée à travers nos caméras sur nos écrans, Marielle Biogou. Oui, du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République gabonaise désormais dans quelques instants seulement, qui sera investi dans quelques instants, faire son entrée, toujours dans une certaine simplicité, toujours dans une dans une certaine proximité avec ses hommes. Oui. C'est cela justement un chef. Et la proximité, et donc cette proximité liée avec les populations gabonaises, Armstrong Agaya, puisque on a vu le 30 août, le temps que le général de brigade arrive dans la salle, on a vu le 30 août la population gabonaise communier avec lui, chanter l'hymne national. Voilà. Oui. L'entrée dans cette somptueuse salle du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition et la restauration des institutions, qui est ovationné en faisant son entrée dans cette salle. Marielle Biogou, dans une simplicité présidentielle. Et oui, là, le greffier en chef. Certains juges de la Cour constitutionnelle et certains juges de la Cour constitutionnelle restaurés provisoirement pour la circonstance. Oui. Marielle Biogou, Brice Clotaire Oligui Nguema est ovationné. Une salve d'ovation qui a du mal à s'achever. De belle forte manière d'ailleurs. Pour reconnaître les mérites de l'homme, qui salue ses collaborateurs les plus directs, qui salue tous les invités. Voilà, vous écoutez la liesse au sein de cette salle, la liesse populaire au sein de cette somptueuse salle à la présidence de la République. Il faut dire que au milieu de ces civils, il y a également des militaires qui prennent part à cette cérémonie. Et donc on peut leur reconnaître bien sûr l'aisance dans l'expression de cette joie. Une pensée particulière pour tous les Gabonais de la diaspora qui suivent cette cérémonie de là où ils sont. Mais j'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes
qui auraient rêvé vivre ce jour, mais nous ont précédés dans l'au-delà. Je pense à tous les partisans du changement et de l'alternance. Simon Oyonaba, Martine Oulabou. Comme disait l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé. C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a changé le régime en place, qui confisquait le pouvoir des institutions de la République depuis plusieurs années, au mépris flagrant des règles démocratiques. Dans les annales de notre histoire, l'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture qui aurait, une fois de trop, coûté la vie à de nombreux citoyens. Le peuple gabonais demande tout simplement soit tuer des Gabonais qui auraient légitimement manifesté, soit mettre fin à un processus électoral pipé, dont les conditions du déroulement permettaient d'ailleurs le Gabon. Notre étonnement est grand lorsqu'on attend certaines institutions internationales condamner l'acte posé par des soldats qui n'ont fait que respecter leur serment sous le drapeau, sauver la patrie au péril de leur vie. Desmond Tutu disait, je cite, « Si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. » Comme le général de Gaulle jadis pour la France. Chers compatriotes, de représentation n'arrivait plus à mettre notre sécurité en situation de suivre. Il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent pour adopter une nouvelle constitution par référendum. Ainsi qu'un nouveau code électoral et un code pénal fiable. Qui garantissent à tous les mêmes chances.
qu'il a reçu les acteurs de la presse, notamment. Il faudra donc refaire la Constitution, réécrire la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, repenser. Ah, d'accord. Il s'agit du passage en revue des troupes. Marielle Biogou, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'était arrêté pour saluer le drapeau. Voilà. Il passe en revue les troupes, d'une minute à l'autre rejoindra sa place Armstrong Agaya. Revenir sur cette chaleur populaire, effectivement, la communauté inter... Et les gars qui vont avoir un impact dans l'idéologie culte ya liboso oyoto Miss ya liboso oyo apôtre Charlie Moubiala a célébré qui après retour na ya qui bon 4 mois na Libanda ya Afrique du Sud akenda ki bamboka lokola Bangola ba Congo Kinshasa ba Namibie akenda ki bisika ebele atambola ki kosala musala ya nzambe tango azonga ki bandeko ngana zaki wana presa radio lokole azonga ki na impact na idéologie fo mona puissance oyo homme de Dieu bade ko manifester ko kota na ka ba yamba ki lokola Yesu na Jérusalem ngana bi yango sala kande boy ba mama batanda maputa mutuso ya simbika ya lamba na ebozo ko ya ko sakana tele abîmer si puissance oyo nzambe asaki na carte na isaki na esengo ko sakate mais par après wana akoda ki biso mo interview mu qui eto ba wana a expliquer qu'est-ce qui s'est passé to dans ambiance de gars qui na jardin d'Eden et bon tozonga ezalaki mokolo ya dimanche le 3 septembre oyo epai wapi apôtre Charlie Moubiala autaki bongo mobembo ya kosala musala ya nzambe azalaki na Kinshasa azalaki na Windhoek azalaki na Angola azalaki bisika ebele kasi azongaki na ndaku bayambaki na impact na idéologie na église na imoko jardin d'Eden ezalaki kitoko lokola kaka Yesu akoti na Jérusalem kasi ezalaki coïncidence oyo pe babandaki ko clôturer moi ya David pa wapi atalisaki batu comment est-ce que mutakosala de rien nzamba a élevé yo abengaki yango from the bush to the royalty donc au na zamba ne lokote nzambe ya tomboli yo prometaki bino to komona musani na nzambe apôtre Charlie Moubiala oyo momona kibongo publicité to annonce les gars de la télévision 4 mois d'absence azalaki tazaki na mboka mopaya mpona kosala mosala nzambe sika boye azongi ntango azongi mbala liboso eza honneur mpona bino botala ye na radio loko télévision tokotuna impression par rapport ya libala ndenge azalaki amoni mboka ndenge nini apôtre Charlie Moubiala mbote na yo mbote ye moko lokole ya fisto pelende. Voilà, ça fait 4 mois d'absence yo za sur mboka te obimaki okei mosala nzambe leki ndenge nini en tout cas nzamba songi po surtout soki mandeza ya ye ya pesi vision ye moko atambola na vision en tout cas ba difficulté na makambo nyonso na se na moi ezanga te mais toutefois nzamba asalaka kaka l'équipe bien na ngolu. Voilà, mon impression par rapport à des motifs qui ma baby aux zones au côté intact impression par rapport à tout ça. Fiston, je dirais merci d'abord à Dieu puisque là au moins ça m'a bien été ce qui nous a marqué la qualité. On a l'impression vraiment par rapport à l'église que nous avons Tikaki. Pour moi je dirais que c'est toute une grâce pour nous. Pourquoi puisque nous sommes devant l'église que ce qui pasteur le visionnaire a dit l'église dans Moulaï, si l'église n'est pas assise, donc nous avons un problème. Mais à partir déjà à Kuna, donc l'impression c'est qu'il y a bien ma casse puisque ça va aider même il y a bien et na simananga. Et ce que j'ai beaucoup aimé, tant que ça va aider à bien, tout n'a toujours papa. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as continuer? Est-ce que je les encourage? Donc naïe église vraiment donc au moins on a quotidien mais 2 jours l'équipe le dimanche passé l'église a toujours plein. Tomoni au sali makambusi ba biki les aveugles on vit ba telemi tomoni ba vidéo la miracle au sali na libanda mboka sika boye ba oya yo bana ba bébé Afrique du Sud bazala ni parce que ba outi partout na Afrique du Sud na Durban Cape Town ba feking ba yé pour la retour apôtre tozela ni le pona yo non tokozela o bato bakozela ezaka loboko ensemble po ya fiston faut corriger eloko moko lobby mingi tolobaka osali miracle tout ça non nzambe na yo soko lobi nzambe na yo na osepela mingi puisque yende fa tombo maka donc makambo nyonso salami bato nyonso mamo loboko nzambe na nzela nanga
nazaka canal mais nzambe ne mutu asalaki azopambola ye mais awa expectation ezaka que bazela loboko ya nzambe bazela loboko apôtre Charité mais bazela loboko ya nzambe. Voilà, tu reçois mingi te moto na nzambe sika message na bato nyonso baza na monde na sikoyo na radio lokole obi na bango na nzambe. Non bana nzambe message na ngezaka que to se tenir debout par rapport à temps puisque nzambe tozo servir aza nzambe à travailler na temps. Donc depuis amilaki sa lokola nzambe mokile comprendre que zana nzambe moko depuis même l'Éden depuis ce tozo sous même éternité. Donc tikali nzambe azan nzambe donc na kokumiseka pas nzambe asalaki ba miracle ya marque na marque ezalaki esengo ambiance pena ya papa na bana papa azalaki te tango papa ye nzale sili na suka nango ye a expliqué le bienfait ya kokangama na nzambe po nzambe moi ezati. Donc welcome back apôtre Charlie Mubiala. Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Voilà. Ndenge na chaque fois merci na Michael Josh oya sali ko continuer ko pesa biso confiance ya ko supporter to ya ko sponsoriser émission oyo radio lokole to ya ko informer pe bino bo kota na site bongo bo commander ba o bazali na côté ya sama na été bo commander biloko ya sama ezali wana o babandi hiver bo kota bo commander pe ba jaquette ba blouson ya bien pour na hiver bo so mona ba rivage ya sika ezali wana ba collection ya sika ya so kota na site yo moko bandaka ko pona bo mene zo défiler wana pona olingi wapi so olingi ensemble ya kilote yo ensemble nango ya pantalon na likolo yo olungi blouson olungi sapatu olungi jaquette tricot ya pamba polo soko olinga pona Michael Josh yango wana ya na moins cher na liko insister soki au côté na site au commander soko lingi ba ko tigo tina adresse ya ndaku na yo alors yo au futi pe ba kakilo douane au futi douane à partir mbongo au converser déjà na cité wana soko lingi yango soki komi yo moko ko futa douane likambute ba ko tigela na adresse et siko ko pesa soko komi na adresse na douane ya pays na bino ba ko benga yo oye au futi douane muke ba douane za rango belete o ko futa $30 $25 26 euros pardon 30 euros donc ils sont que belé et comme rango ta ba santé ça dépend ya marchandise oyo au commander est-ce que o komi na ko insister bandeko oyo bo somba ba super wax hollandais bo somba ka ba super wax hollandais a fait quitter Vlisco asia tomboki déjà atie ba inspecteur bazo ko filer soki ba mona magasin na yo o te ka ba super wax hollandais a fake ya lokuta a mitali yo so ba kangi yo onga ite eri yango yo benga na Michael Josh okozwa yango na 95 ya pamba super wax hollandais tala moins cher oyo bateli bino epa ya Michael Josh atayo moko mutu mo ta leki na pia ya partout bosomba ngo ba primo ko bema so na Michael Josh ba ko kitelo sous moi ndambu eza mabeto malamu est-ce que okomi voilà soko link mamba wax pete ya ozana boutique otekaka to lingo sa la boutique ota biloko ya bino ba boseka so ba na Turquie o so ba griffe songo pa na Turquie commander na Michael Josh ya tout est ba griffe ba mboka ko est-ce que biloko to la mabe talit na sinati boy Michael Josh mabeni les ali awa polo kilo c'est normal on comprend ta la montre Michael Josh mabeni les ali wana est-ce que bokomi to supporter moi na mboka encore une fois de plus merci beaucoup Michael Josh lisolo to ko betela yo ndeko to esa que déjà la deuxième partie to te ko betela le solo ya fils à maman papa oyo ya France na Paris oya fanda ka bongo na Saint-Geneviève du Bois makambo oya salaki oya balaka basi apesa ka doki mais yemo ka botaka te après makambo nyonso to wana tango bakimiye basali ko sala mwasa ki kozwa guitariste ya Weranson soliste konso atikale bongo gambara a se décider sikoyo azonga bongo na famille alors est-ce que bino bandeli na partie numéro 1 azalaki bongo na mwasi ya mundele baboyanaka
na esa ki bino place na ki bino que famille on ezali famille on yebani baza presque bango nyos na poto baza ebe na poto siko o grand frère na bango oyo azali bongo na 63 ans mbula mo na indépendance ya Congo azali na 1960 azana ba 63 ans mais maman oya boti bango no surtout maman azana ba 80 kingani mais maman benga ye fils à maman tala mwana 3 ans mais abenga fils à maman maman na bango côté la kaye makasi ko le kabande comme susu siko le kamu e la famille ezo pesa mbutu bande kona ye bato linga ko yebisa maman makambo wante po maman ko côté la ye ezo pesa bango mutu ko soit bazana besoin conseil na bino po awa ba papa ya bwanya bazalaka ba mama ya bwanya bazalaka ba ya bwanya bazalaka ya tozo beta lisolo opera ko nuire te mais pona ko pene ka yo ko talisa yo makabele na famille fozalaka vigilant. Balobaka ngona lo poto. La clairélégance n'est pas la sorcellerie. Misumaka sindokite. Yaya, ogomana mwana na yoka ngamba mingi wana noko na bango, wana noko na ye. Nani biya salaka attention keba. Est-ce que okomi mukleza mabe déjà. Ozali émission éveil à conscience, tozaka ko peni yo. Ndeko mobali oyo azaki na bambongo, to bani akota ba cherche occulte na poto, toni on ne sait pas, mais ye abanaye kotonga immeuble moko boye na Mbinza, voilà, na Mbinza. Avant wana, famille oyo, avant ba kene poto bangono surtout, basala bisika ya bien na esa kibino. Basere mususu basala na bangwanda, basere mususu basala ba Ozakaf, basere mususu ba OCC moko na bango lisole bandi, azalaki pilote. Pardon, azalaki hôtesse de l'air. Une très jolie dame. Il y a sorti le photo na oyo, okondimate. Azalaki hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air à voyagaka l'accompagnement de la place tout autant comme ya compagnie hanté. Alors il y avait un jour hier mutale hôtesse de l'air wana grand frère na bango na poto abane kotonga immeuble moko na Binza. Alors tango ya ki sasa azwa ki responsabilité a pesa ki passer wana ya hôtesse o atali lekle. Est-ce que vous comprenez? Il y a tout autant ba kombo te mende to bete lo solo pona o comprendre. A pesier responsabilité. A servir babisala, a rotino ambongo pana ye, a servir misala puis ebane ko kende bien. Siko tout à coup karaboye, c'est roi na lobi ya zaka hôtesse télé a voyager trop. Il y avait un jour, il fallait qu'il a voyagé lundi. Alors, faire voyager lundi sur quoi samedi, ba ke okanga souki ya kitoko bakangi souki très bien. Pour voyager dans ta hôtesse de l'air na likolo kuna okuta na ba passager ya bikondi ba to VIP et consort il faut ça la propre on ne sait jamais okuta na pena mutu moko bien c'est pas l'hôtesse aussi peut libala to ba relation il faut ça la propre hôtesse ya mobali te ya mwasi il faut ça la propre est-ce que okomi non seulement hôtesse ya et si ko salaka kendaka musala propre ozo kende sika moko interview na ambassade et là on dit au salaka propre propreté et bendaka relation propreté et bendaka babisa kitoko est-ce que okomi to sur la pembe okomi zozo double aigle okomi c'est que bien mbote na yo mama swag on est ensemble la Suédoise télévision la moni yo mbote na yo bonjour on est ensemble. Akangi souki wana un sort de samedi dimanche lundi à kepe voyage ba voyager à l'intérieur mardi ba ekozonga ta ba ekozonga mardi avant mardi wana mercredi jeudi il faut voyager parce que au moins 2 voyages par semaine tanga zongi mardi wana mercredi na ngota na zongi souki za ki tok taka botes souke zongala afandi ka mbala moko andiko ba bofungula suki nini bofungula suki nini o suki mukusa suki on dirait mi sisa mi tout ba ndiko benda na ye bato ba ya to fungula suki pa suki to miki toko boye ngani en tout cas suki ta kito bofungula suki na soka bien te bandiko basi boye biso kangi suki et que suki bandiko sora mutu boye mne sala ka ba ner mutako kufa kutu azoro bafungula suki bato balinga te yeboka bandiko bendango abandiko benda so abenda suki wana mercredi pas voyager ce jeudi abandiko benda suki moete amoninga mutu ko bende bandiko changer abandiko lemba sikoyo ba famille akazaka la Congo on a ba ki camarade ya bo mwana tango mosusu le kaka bonde ki camarade ya kala ya sikote ya kazanga bada bien pour la kazanga bana donc on a master o moko boye
ayaka epa na bino mpe bakatile damage mpe alie alali na ye mpe azongi famille wana kala. Alors na kati ya ndako na bango bazalaki na camarade ya ndeko moko boyo ya mwana bango moko akoma yene kofanda wana atikala presque ye mwana mbali wana. Tanga moni sœur pafana kana sœur akwe sikoyo asale kola kangama mo ete apore sikoyo sœur yaya bana kofanda na kombo yo kimanga ko yolo voilà bande ko ya yolo banda première partie ezaka yolo to ko ne yolo na yolo azui sere moi si wana atena lipeka abima na ndenga sima pa ke na polyclinique akena ye pendant que même ndengo wana a sentir mai tanaka muta a oka ibiente sikoyo apore akei esala ko la sere asali pipi na bilamba soki muta malade okena asali pipi na bilamba busoba sere asali pipi na bilamba akena ye ba na mama na ba kei to ba comme na nzela boye ba ko boye à sentir le cola moi poto ça veut dire que sœur a sali sel na bilamba a sali pipi a sali sel na bilamba ba comme l'hôpital boye hôtesse akufi quelle beauté ya sur le photo hôtesse wana okondimate akufi pamba ka boye elle n'était pas malade a outil voyage bien lundi aye mardi mercredi avant de pas que sous jeudi mbalaboka kaka natamu ke wana kaka sœur akufi merci bango hôpital non boye ne bembe pesi pasi ya kosakana te yaya keba na batu oyo ba wela kunde bembe mutakufi yozo lingaka po wiye bembe sa cotisation yo wela ka no ngamo na kosala nyoso osomba cercueil osala boy ah bon en fait soko na mbongo pour mezate ezala batu so sala ngo bénévole mais soko zo wela pe wela o bosala ko monte ngana kosala nyoso ngamo ko na ndenge nini asande ko na yo moko te muto akufi oui c'est vrai soko tali sur la famille yo muto mona ka mais c'est vrai oko sala na yo nyoso mais ezala te ke muta somba te loko te moko somba nene comme suspect to rando malamu to rando la na mamu qu'est-ce que vous commis vous a malamu te mais ça tout vous comprendre est-ce que commis ya wana ya poto ya France ya Paris ya Saint-Geneviève du Bois a sali mariage a sali bobsek no surtout a kundi e bembe no so ba kundi a sali maramutu a kundi e bembe yoka siko scénario. Pendant que Bakundi et Bembe, et Bembe ça 40 jours. Après 40 jours, il faut ça la retraite de Devo Panza. C'est Rwanda qui toko hôtesse na compagnie mo ya munene a kebe ba regretter ko sakanate. Abana ota amane ko décorer moi quartier moi venir. C'est qui toka bimakawana baka Erzaï voilà koloba. Bakari bana ko zoya baka compagnie aviation ya ko zoyer azo décorer moi venir. Et ba ça ndemo ba décorer venir. Après ça rabno moi lokumu. Tango bakundi ser wana azaki na mobali te mais abota ki bana misatu oya kufi yaya na bata lisolo o malembe pona o comprendre yaya pona ko peine bino laisse rabino confiance ne s'occupe pas de contrôle o moni mwana na yo sere na oncle nini bo yaya landela nanu eza ndenge nini moi la mobali sere na tantine ba so pene landela na eza ndenge nini awa to mettre masolo pour la repenser mais pour la refungolo cerveau ezali émission ya éveil ya conscience est-ce que commis c'est que bien tant bakundiye jour à liboso bibale na 40e je me suis arrêté de mayaya wana to se wana bote bana misat na lobi mibale na mwasi moko mwasi autre thème na histoire na ye tant ba comme na 39e jour bazo ko préparer retrait de début retrait de deuil ko panza matanga et ça a fait n'est-ce pas koto bazo la bablo matanga jeune garçon na ye akena ko beta batala ka bala yolo batere ko beta bale kuna ke ko beta bale bamonika simba nini kuna mwana bali cramp nini bazana wao bakena mwana hôpital nini akangami nini alingo ko beta bale neza rabale zoya akati nzadi mbala moko akwea kangami aina ndaku be likolo vimbi ya kovidale vide abeti nzadi atire ballon te abeti na poto te mutabuki ete na bale te mais likolo vimbi nini nzadi wana ka abetaki likolo vimbi likolo vimba ka siko vimba likolo vimba siko vimba likolo vimba siko vimba donc mwana ya sero auto kufa na 39e jour pour 40e jour esa la retraite de deuil. Papa fiso ba kenda na ye
na hôpital ba comme na hôpital boy ka revimba likolo wana mwana wa jeune garçon akufi likamni ni boy na zongeli bino mwa sima liwe ya sœur na bango wana liwe ya petite sœur ya papa ya indépendance papa 63 ans famille mabona ko peut bien te famille telemaki bakenda ki ko luka nela ba chaque fois misusu bazara bango impatient ko zele nzambe bazela justice nzambe te bagena ko luka bagena ko luka ba mona ke grand frère na bango wana ya 63 ans o ya bota kate o to betaki solo ya bala pesa ka mikanda pataki sasa wana ye wana on dit à kota makamna mikidi kuna na France yem mtaleki sero wana donc yeso ka teo ka o surveillanda kuna immeuble na yona building so za comme to benga ondingo wana o za na binza yo suka na oliwa e ko sila te tile lo immeuble na sila te yo ka lisoro ndeko ba mona ki grand frère wana mtaleki ndeko ale ser na bango ba garder ka ngengi mama na bango pe ayebi a garder ne ka ngengi fils à maman et comme moi suspect moi na mukonde ngwa robenga mwana nganga nini ya yokali so pour aller passer la besoin de conseil pour ma be côté na famille maman ote ko kufa d'une manière mystérieuse mwana na yepe ya bobali likolo ko vimba akati nzadi ya pamba likolo ko vimba ndengo wana ake akufa automatiquement et ça kaka yeto nini ba te ko talisa yeli susu kaka do ale mama musuna mama la ko nanu ko te beli pena bien te atondi ta lela mwana na ebite na intention nini baleka ngenge ba famille ba bombika ba baye bateme famille ba yike yem talaki yaya ailena nefali na mwana yaya siko yaya oya tika oya kufaki wana azaki na bana misatu mibali mibale mwasi moko atikali siko kana mwasi moko na mobali moko ndeko moko mesusu yeka aleki na mama se belé wasko oyo musu avant kende poto azaki na gisasa papa fiston ndenge yaya kufi ba pesinga siko responsabilité ya chantier o ya binza ya mokili okutela makambo ya na banga kufi pona chantier wana hôtesse akei na ye o wasa leki mutaka ki hôtesse na ye andimaki responsabilité ya otonga immeuble wana ememe na liwa ndeko msuya mobali andimi charge wana poso basa chantier ezaki lupango ngo ba otonga immeuble batonga mo hangar yo fo bana kolala kuna osoma ba ciment osiki ba ciment po ba maçon ba yiba ratebe ba maçon ba yiba ba saka ciment ba okosa yo ezaki dit ça que comme 5 ba teka ba saka ciment alors faut faire un peu servir très bien papa fisto to ngana ki ko fanda kuna viens comme sur bien te na buto to la te bref na la jumo na buto papa fisto na so ka lokola ba mpuku ba wata mbona na nzoto ya yo bro la libo ka mpuku wata mbona na nzoto. Mais c'est quoi ça? Aussi ma mpuku ça, to ça mpuku wata mpuku atambola nga na nzoto telanga mukolo boye e pesa nga somo na sala skaka na bilamba nzamba sala ka jour wana ndeko mbola sala ngone laka donc ye ndeko wana ye ataka batu pa ngana nega yo ka so salika kaka na bilamba oleki mais ndeko oyo azalaki mwana elaka ya bana elaka basalaka parce que la Bible dit ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Pas convaincre Rabino jamais. Parce que Jésus a à côté de Rabino. Au combien c'est que bien. N'inga ko sala côté ya nzambe, côté ya bien. Biso côté bien, ça côté ni. Papa fisala mpuku atambola ngala nzoto ndengo wana na mona mpuku te et ça dit que na sali kaka na bilamba na lembi na sali kaka na mbetu na bilamba. Na mona menga sali kaka na bilamba awa. Na sali kaka na subi. Na yebi au départ c'est la salaka kaboye asalaka a pisaka na bilamba suka zaka départ donc ngana akufaka boye abela nzambe oyo ya biso sambelaka oyo akela mukina na ko tika ngai te pesa nga makasi zana ngai ya kaka baloba wana esunga ndeko asalaka kana bilamba na ba desert waso ba en ba buto ça ya batu wana babanda mission na bango apata de 0h à 3h du matin heure wana linga so ko sala prière banda prière à 0h donc ko linga ta 0h betela yo osambelité banda ta 23h55 0h côté na minuit et côté na prière na ba 3h de sous heure ba kada pe ba di ko zonga ba sisi ba mission ba zonga yo prière ça la carte na yo est-ce que komi na ba 2h 3h wana sala ikakala ba fandika na mbetu courage ata lembi loka mutasima na makila ti ba 14h
moi courage ye akiti ye moko asokole apangusi kaka consort a partage wana aloba pelo ba fisto akima azonga ndako na ngabi ngala ko sous responsabilité ya ndako wana te aboyi tanga zongi na esa kibino bazaki na camarade moko akomeka kofanda wana oya poraga ser mwana mbali wana camarade aleki na bango me akomeka ko na mwana ndeko na bango tanga zongi alors ayebisi na pe mutu mote apesi pe cop ono ngama mna osala mwana kana kasu chantier zate zona wa responsabilité à chantier ndeko na pa kenda kuna amona makambu na ye mais yele waza famille batu to bete makambu na ye to zongi to songa na famille oyo petit biso ni solo est-ce que commis ozo comprendre ya tiranga ba j'aime Tchaba j'aime partager. Au moment où vous avez la montée, on a l'effort pour expliquer. Yo peut j'aime partager. Les solo oyo, ce que sungyo te peut être sunga de comme songolo et c'est comme pakala. Famille oyo, bana qu'est-ce que c'est pas besoin conseil na bino. Ya pour bien conseil malam c'est que na yo Hollanda isolo oyo malam. Est-ce que commis c'est que bien. Papa fiston, tango siko grand frère kuna amone ki marabu. Batu batimbelier que azo bomaka batu a partir chantier na yo na yebte chantier wana ezaki atonga chantier ya nani et ko za siège ya nini on ne sait pas banena bane ndako messi la ratenga ba problème yo so kika kuna tête chantier wana yo le pau et ko sala ke azongi siko Kinshasa en fait azongi te ba ye Kinshasa ça ki bino ye talaka chike akoyi na poto aka papa 63 ans soka azonga kana ndako na bango ya yolo pa na bango na yolo baninga bagena ata flat hotel yo papa mukonde ngwa aboti pete abota raté bamaka muna eza mikusa ba ote eyate oto beta bino lisolo aboti mundele ye wana bokomi ota deuxième partie nango siko lisolo to betela yo oyo ekopesa o passe na esi bino basa ebe na poto bakenda poto leki na bango mususu dogi leki ya owana 63 aza pe na poto mwana mbali abala pe mundele